Ah oui, bonjour très chers amis internautes. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur Merveille Koueditoka, maestro de la presse congolaise avec votre émission Noir et Blanc. Noir et Blanc, l'une des meilleures émissions qui est dans notre chaîne ESA Makambo TV. Là, je profiterai déjà de vous demander de s'abonner massivement dans notre chaîne pour ne pas rater l'une de nos émissions. Bien, quant à moi, je suis très heureux de vous présenter cette émission car je sais que vous êtes nombreux enfin de nous suivre. Je vois déjà le Viendou de le nouveau riche. Pourquoi pas Madame Deborah Fouka, hein? Madame Deborah Fouka. Salutation à Patrick Ifolo, ya Lauriane. Et pourquoi pas Ritz Locate Miss Noire, hein? Lourd, la suprême. Salutation Nabino. Bien, aujourd'hui je vais réaliser cette émission avec un porte-parole de JDT Molopoué. JDT Molopoué, pas pour que je sali à passer là où il est. C'est avec lui que nous allons réaliser notre émission d'aujourd'hui. Son nom c'est Bafi Banza. Un porte-parole pour JDT Molopoué. Il est là tout près de moi. Bafi Banza, bonjour Bafi Banza. Bonjour tonton Boni. Malam na yope hein. Ouais. Non mon raba XL beta mi mystique. Dans j'étais devant la pene leader au azanga microbe JDT Molopoué. Leader nanga na PC no ba mbote belé bisika Olanda biso na mission na résidence na ba Yannick Étoile ba Yves Star na profiter pe na pesa mbote na Fiston Tremblement na kati ya Paris bel ngongo japonais. Donc toyende to pesa ba sango orchestre quoi. Boyende bo pesa ba sango ya orchestre. Alors wana déjà mon entier ba otala biso soki yokoki kozala déjà na quelques mots ya ko koyebisa ko signaler na ba Olanda biso na chaîne biso ESA Makambo TV okoki koloba nini Bafi Banza. Voilà, minute oyo na oyebisaka na bana kini tout. Donc rendez-vous n'est pas manqué, to commis chaque lundi, mercredi, croisement Victoire Chaba na immeuble chez Général Bilembo, na Kwenka ya Chaba wana. Donc to répéter wana lundi à 15h JC à 22h30, mercredi 15h JC à 22h30. Donc il y a belé vraiment massivement on a pas pour faire bien si bino boy regarder ba bilengi avant que l'album na bino gang a film parce que ça m'a bé makasi na nenga muketi. Donc pas de blagues, pas de bêtises. Ici ba lingi na Paris donc yo ebi. Vraiment, Yayebi, alors, Toko, ça l'a vraiment basé, Ming, dans le marquis de JDT Molopoué. Boni d'abord, évolution, il y a le marquis, il y a JDT Molopoué. Ouais, évolution orchestre, c'est ça qui Toko Makasi, président Abisso Azalagi a été, Azalagi na Mikilia Poto, avec une autre Abisso ba finition album, donc on a mis de Tolo ba JDT Molopoué, Tozana na Katsakini Awa, a Elibiso album na Maboko, et Tigalika moi, ba Maramwa, Mike, Tozo arrangé. Pour que topé ça ba fanatique na biso na ba mélomane o balinga bonne musique biloko na bango ndenge ba banegozé la quoi album na bino gang ya film mais bientôt là bozo ngo na ba plateforme et tout donc na kati ya YouTube de to tseli bino ancien démon na couloir de la mort so beti JDT Molopoué roi marquis bozo déjà ancien démon na couloir de la mort eza wana quoi vraiment Roi Marquis, déjà tout le monde a bloqué. Alors, Bafi Banza, le quoi ils apportent parole, on profite un peu. Kobi Manon, Libanda, il y a Masolo, il y a le Marquis de JDT Molopoué. On a une question. Quelle est la différence entre journaliste, porte-parole, journaliste et chroniqueur, surtout il y a YouTube? Bon, porte-parole, chroniqueur, il y a YouTube. Bon, chroniqueur il y a YouTube parce qu'il y a YouTube ne pena bazan moi Makambo parce qu'il y a bloqué tout le monde on a TV normal tout Makambo tout le monde on a YouTube c'est pourquoi on a une question là. Bon biso ba porte-parole na bino différence ezali parce que bino ne mutu bo sala ke ba message na biso e panza na monde entier. Donc bateau bazan aux États-Unis bazwa message bateau bazan à Paris le roi ba diesel à London bazwa message donc c'est grâce na bino ndebo osala ke non ba Olivier vite na ba Paris wana na minute onenge ya bazade a capter ba ozwa information direct donc ndetinga na zara fier na bino biso mais au moins te que non ba chroniqueur misusu wana na milongo li déjà ba boto la bino pe shida na bino li musalo fale bino ndebo sala ba comment sala ngo non wana sko to wolo ba ke bazo zanga maîtrise on comprend faire ba garder bande. Parce que chroniqueur comme jamais porté parole il y a musicien mon excusez son rôle
Je pense que oui. Chroniqueur jamais comme porte-parole, il y a Miss Mobo Songolo. Yomo chroniqueur au Kamajo tient micro na yo bando lobela makambo yo orchestre yana des débits jusqu'à la fin. Et ça sens ça. Monte que notre romo bo mama solo. Faut ka biso to sa musana biso, bino pe bo sa musana bino nebo yamba biso bo sala ka bien makasi. Et ça fier makasi ndé na minute président nga vandi na résidence na ye a Hollande mission a moni que no yo o yambinga donc a mona mamo que no musala se que salam. Donc c'est ça. Alors, Betelabiso un peu, toujours Nakati, il y a le marquis de JDT, Molopoué, Papa Popi. Betelabiso dans le masolo, bonne évolution, il y a Oizali, il y a le marquis. Est-ce que pour une évolution et qu'il y a des malams au Pena parce que Ming président à Zouakatan, il y a Rosalana, Libanda Yamboka, et puis après un moment, aïe na Kinshasa. Alors, va et vient wana pour une évolution. Il y a groupe, est-ce que Zobo Mato, peut-être Binobo Messa, Binobo et même Marambo Kitoko. Non, va et vient te. Au moni, na lancé appel mon na ba fanatique tout. Il y a JDT Molopoué par Popiro Marquis, leader wa Zanga Microbe. Donc ba fanatique na yé balingara mingi balinga pe musique na ya trop. Problème est nini. To kutane na moi ba kokoso mo boye na 4 album au ganga film. Ba kokoso vraiment ezalaki yango esalaiki président na biso akendo umela na poto parce que abandelaki makambo presque nyonso na kati album o yango ezwaki eta na poto esenga fasa ba finition akisala ba nyonso ba ndenge esengaki donc yango eseleki umela na poto mais ateke no akendai ko vanda na poto ka ke no pona sentiment no ayebi ke biso pe bana bato atika na kisasa to bikela ka na orchestre na biso les marquis apa to bikela nga mutuka na tambola na ngweza grâce na ye so lelo o ya ki avane na poto pour di bon neni to musu désolé London a pensé que non te to musu atindela nga mwana fils que na ndengaje pour que na so mama carburant to musu na changer moi ba kitsa mutuka donc ba sala ngondeni ba sala ngote donc il faut azala na biso yango moni que non asenga ki beskizi ya trop na ba fanatique na ye ndenge album e umelaki ndenge album e umelaki mais d'ici là, déjà besoin album na bino gang a filmé où ils en a 3 saisons mais to miselmino de la saison 1 saison 1 donc il bimadia calamité awa na ba plateforme et tout saison 1 ils en a 7 titres album au maison a 19 titres mais saison 1 de calamité de to la bino ba plateforme et tout donc bo se préparer vraiment massivement parce que makambezo ya Makamwezoya 17 titres au lobby album Oezoya 19 titres na album Oezoya comme on lobby Ganga film. Est-ce que Boza Kobanga teke na 19 ans peut-être parce que tu es biji de te Molopoué hier abete la biso ba eluka makambo abete la biso ba mama leki au moins ba nzembo moi titre moko yom te pesa makambo bobanga teke non o peso boboki au moins 19 wana pe ça la moi ba jar et plutôt yukaka moi bor moko ekoki ozala en tête. Non, pendant Hollande la promotion on a autre bane bandeli à que non album ils a 19 titres mais au bord on a 3 saisons. Saison 1, donc, tu as déjà 7 titres. Ces plateformes est tout normal. Hollanda, clip, na bango, na chaîne télévision, Hollanda yango, na YouTube. Donc, tu as déjà 7 titres. Les autres titres, et qu'il y a na mikolo oekoya. Omoni. Mais na minute, déjà, tu as là, 7 titres, babana au consommer. Après, tu as bimisa o etikali wana. Après, tu bimisa o etikali, aussi ça. Donc ba fanatique bazana ba mutema rokita ezana ngoteke nenge batu baloba wana oke non JDT Molopoué nenge aboya oboke la biso ka 2 chants 3 chants te mikolo yo tu vas système otie totie donc pour en informer non to betina on bangé na featuring na petit frère propre ya JDT Molopoué wana to koma wana oui to koma wana kopesa ngona no mamute bien très chers amis. Vraiment très chers amis internet, nous continuons notre émission avec Bafi Banza Balobi, c'est lui qui est le porte-parole de JDT Molopoué. Là je vois déjà Balobi, Patrick Ifolo, ya Lauriane, pourquoi pas Madame Inès Kayembe Balobi, Annette Kutsala, Lokapi de son mari, @mbunga. Alors est-ce que Okoki Kopé c'est non quelques déjà ba idée, il y a ba titre oyo Ekoki Kanga, Ekoki vous a déjà en tête na album Bobo Bobo c'est on a 3 volets. Ba titre o déjà to ki ko zela ngo ezaki no iko pesa makambo. Bon na minute o to tseli bango déjà ancien démon na couloir de la mort.
à Saint-Denis ils ont dédié na Mambo Massi à Galaxy. Couloir de la mort ils ont dédié na Kyle Inga le Copperfield. Donc na PCP Bambo Théâtre. Donc calamité bozwa nzembo ya Jeff Njadi Dorter don dédié na ba plateforme et tout. Donc il y a un rendez-vous ça na bafle. Donc c'est préparez-vous donc album au gang film ya mabe makasi. Donc banzembo bien vous meza à part ça tous appels sur na featuring to sali na def defa au général quand na 4 album na biso gang ya film pe bozo yango na saison 1 oyo bozo featuring wana au JDT Molopo pa Popi a yembi na général def defa au général aye na bilamba JDT Molopo aye na beauté ezaki tout fait tout flamme parce que ta JDT Molopo leader oza na beauté miel oza sans microbe leader oyo Sokotali Okumisi Nzambe. Vraiment, Sokotali Okumisi Nzambe. Alors, le JDT Molopo Azanakin Awa avant de Simakambo. Est-ce que vous avez l'assurance que non, le Kobol n'a pas payé peuple congolais et vous payez pi bako s'y retrouver parce que le lot est que musique est comme moi vaste, bimi belé. Est-ce que JDT Molopo par rapport à aux autres espace kaka ndenge bastan bazala kina ba confrère na mususu. Bon, apparemment, JDT Molopo a raté un an. A bête la bino ba musique a bien. Musique na biso ya un an éducatif. A raté un an. Si ko a chance à nini auto lukato pesai. Donc biso za na nga rendez-vous na bafle. Donc to préparer les bino bilo na bino bien boli ngona mutema ya rokita. Pegi be mboko ayeb marambo na oloba. Pegi be mboko ayeb marambo na oloba. Donc album meza kitoko donc batbo za la kimia à l'aise Chancelvi Matondo bonga mara de anengo osomba ba CD donc na yebi oh nini bozela donc rendez-vous na bafle parlons maintenant de son featuring avec depuis que Pomba ya Nuance. Alors JDT Molopo pa Popi featuring bazo betana na depuis Pomba Nuance et ça na compte il album il y a Pomba Nuance ou azobo kato e kozala na compte il y a Bal de nini comment album où il y a JDT Zobwaka. Non featuring wana eza na compte album ya Déplique Pomba eza compte naie donc à lansaki a bengaki grand frère naie JDT Molopo pa Popi donc qui vient na boye nazo sala album mais na laki na besoin il y a loboko na yo et ça l'a bien bon tellement peu président na biso même na biso bana na ye to vanda na ye à l'axa biso toujours bolamu puis yango bolamu on est là toujours Déplique donc à répondre à une invitation na kitoko pe ba yembi na studio ambiance ça qui tout fait tout flamme donc na biso ba porte parole na ba fanatique à Déplique na ba belle ngongo to zaki na kati studio donc ezaki vraiment donc jouant na nenga mukete donc na yebité quoi habité donc ça qui faut ma jouer en année mukete donc les gars il faut ma quito quoi trop donc coup de chapeau na Déplique Pomba Nuance donc bon boulot toujours alors Tozo qui est déjà petit à petit vers la fin de notre émission car je voulais juste il y a vraiment quelques temps pour que tout ça là moi interview en fait que toye ba lo lengeni ni ma kambu ezo le canal sous na le marquis il y a JDT Molopo alors Bafibanza, ceux qui déjà tokomi ko kene na suka, o ezali ba programme, o ezali ba makambu tout, o etali ba makambu ya groupe. Okoki olobani ni pona ba Olanda biso. Bon, pona ba fanatique na biso tout o balinga JDT Molopo pa Popi. Donc rendez-vous à ne pas manquer. Répétition na bino o nenge bo mesane la kawana. Et zongi donc il chaud tout fait tout flamme na nenga mukete. Lundi ucho le kabatu ba yaki na mercredi wana donc ba memaki sango donc bino pe ba Olanda biso donc à partir ya lundi auto banda boya to kutana na croisement Victoire Chaba na immeuble Bilembo chez Général Vumilia croisement Victoire Chaba immeuble Bilembo chez Général Vumilia boya wana ebele boya kada ba bilenge avant oui album na bino ganga film avec leader o azanga microbe par Popi JDT Molopo leader o azanga complexe quoi o azo soutenir ba petit na elora ba Déplique Pomba vraiment donc na koki ko l'exa question o te
c'est vraiment moment il paraît que nani pas pour Piotika na orchestre ya wenge musique à maison mère. Puis ça biso bon version il y a normal donc version normale il y a ba mésentente on a tout ba les on dit on a tout ba message wana. Bon ils ont ba rimer pour n'engager ba rimer nega etambola nango bon JDT Molopo et pas Popi orchestre ils a en forme vraiment en forme hein? Donc ils a été que mutambo na zate surtout to beta concert que na to luka mutambo na mo boye après na suka film ba pese mon non biso orchestre ils a vraiment en forme hein? Donc ils a vraiment complet donc on les a ba rimer nenge tambola ki biso beto yoka kiango bon tellement toza na el wana te yoka ba mambo wana toza na kati ya préparation album donc yango to lancer appel na ba fanatique tout ya JDT Molopo. Donc boya va massivement na ba répétition na bino toza lundi mercredi de 15h à 22h30 boya wana na immeuble Bilembo et pas général Vomilia boya se retrouver avec Papa Popi leader au azanga microbe boya yoka musique na bino ya bien chance bomboko motema ya Peggy Bomboko donc boya wana belé donc, il faut rater quoi. Vraiment, très chers amis Internet, nous chutons déjà vers la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi, votre humble serviteur, Merveille Kwedituka Maestro. Alors, tu as commis déjà dans la émission, vous avez déjà quelques salutations et puis numéro et contact. Il y a ce qui est bureau, il y a JDT pour être bateau, qui cause la poste, il y a cause voyez, atteindre un numéro et puis on peut savoir plateforme, bon. Pour nous ça, donc il a nous premièrement un numéro de contact, il a plus 243 89 62 30 21, plus 243 89 62 30 21. Pour finir, na pesi mbote et belé na venanga Gilles Sepenzenza, soldat du Seigneur quoi. Gilles Sepenzenza, soldat du Seigneur, Lissi Balingi. Wamba Mozizo Mourinho coach ami d'Asia Dalo donc ya bino yango wana directement na moni na kati ya Zando na kati ya ville donc so lingo la ta kitoko ya ramba mona boutique Héros chez Peggy Bomboko boutique Héros na kati ya Zando so lingo la ta ba swag ya bien lo ngai ya na kati ya Zando wana na boutique Héros chez Peggy Bomboko Peggy Bomboko donc Chancelvi Matondo ya yo yango wana Masaranga Griffith de guerre ya yo pe yango wana Gloris Kodia Color donc na lela bino ya trop merci. Merci. Donc Olivier Vita artiste na ngai na linga be mingi pie mutu na kati Mikungu artiste Mikungu de B1 show artiste Mikungu de B1 show ya yo yango wana motema ya petite sœur propre moi ça mouindo, moi ça zanga. Vraiment, merci. Bien très chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui était présentée par votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je ne peux pas mettre fin de cette émission sans avoir remercié celui qui était derrière la caméra, celui qui a assuré cette image pour que vous puissiez bien nous voir dans vos maisons très propres. Ainsi, là, je vois déjà Jesse Mbemba Balobi, Jesse Mbemba, les caméramens le plus propre. Jesse Mbemba, les caméramens le plus propre. Pourquoi pas c'est lui qu'on appelle héritier Waxia Sarah Mouté Balobi, le vieux Eric Le Destin, Balobi, le vieux Eric Le Destin, Bambote Nayo Basaltation, pourquoi pas Eric, et pourquoi pas celui qu'on appelle Jano Bamba Pomme de Main, Jano Bamba Pomme de Main Balobi, 3 fois boss, 3 fois boss Balobi, J.P. Ah, Jano Bamba Pomme de Main, 3 fois boss, ma salutation nayo. Et sans oublier le vieux Eric Le Destin, Balobi, Anest Kitsala, le capi de son mari, arrobase Mbunga, le vieux Patrick Ifoloya Lauriane, le vieux Patrick Ndendaki, mon boss André Ngambou, pourquoi pas madame Chouchou Ngambou, ma salutation nabino. Et sans oublier
celle qu'on appelle Damaris, Modestine Lobota. Moi, je suis déjà à la fin. Olubini, papa. Ouais, il y a un Batsarara, Asie asiatique à l'Andarope Mingi. Maître Chameau désert numéro 1, à mettre tout dans l'Afrique, pas l'Andarayo. Maître Gilles Mamane, l'avocat le plus intelligent et la sagesse. Massanangai, la Rizetska, patron. Brunel Kaba Kabalo, donc ma ministre. Vraiment. Ngai na bino to kuna ni susumbala sima ce qui est azongité mais bo s'abonner na chaîne biso eza makambo TV po ete bo mona ka ba émission ya boeto boya polémique biso pena polémique te. Quelques mots pour la émission na biso noir et blanc. Noir et blanc vraiment tokos donc bo s'abonner ne a quoi. A ande bisra biso to ya biso ba to boya na biso polémique. J'ai des témoins pas pour faire polémique. Donc noir et blanc, check. Vraiment. Très chers amis internautes, on a une amie au monde Big up.